ezali que pays nabiso évitaki bain de sang monene. Et puis na bain de sang wana peut-être que ba scénario o elingaki salema lelo yo elingaki zala oyo peuple aponaki te pe oyo kokoki ko continuer ko kotisa biso kaka na pasi. Yango wana nayebi ke belé basepelaki te, mais nazwaki quand même courage ya ko féliciter moninga na ngai oyo azalaki ndeko oyo azalaki na pouvoir avant ngai qui avait accepté la sentence du peuple andimi kokende na malembe po akokaki kozala pe na choix ya kotingama, c'est-à-dire à travers scénario oyo ezalaki déjà préparé, et puis kobenda masolo ekoma makila etanga matanga ezala na ba famille ebele na Congo. Donc il était important pour nangai nasala message wana. Mais en plus il était aussi important na continuer na logique na bandaki depuis campagne électorale. Ceux qui besoin se rappeler, pendant la campagne, ngai na lobaki que pouvoir nabiso et kozala ya koyinana te. Pouvoir nabiso et kozala ya vengeance te. Toyebi que bao bazaki basalaki biso mabe ebele. Mais ceux qui to koti na cycle wana ya ke ba o bazui pouvoir ba bandi ko se venger ba kimisi ba misusu ainsi de suite. Toko continuer kaka na cycle wana Congo et kobonga jamais. Donc il était temps que quelqu'un arrive pour arrêter ça. Pour arrêter elingi kolobate que kondima maemaso malekaki. Mais pour arrêter oyangai n'entendement nanga ezalaki na lobate bon puisque nazali motoloko la batonyonso et sengeli te ke ngai nde na banda ko décider ya kosala loi awanga moko ba institution ezali ndenge constitution na biso et lakisi ba institution ana tango tokosili sa ko code état de droit nde ekosala mosala wana. Au moins ba juge bazali formé pona kosala ba enquête pona makambu ebele. Et l'avantage avec ça ezali que toko verser na vengeance te, na violence te, pays ekotikala toujours stable. Pour stabilité wana nde ekobende la biso ba investisseur. Boyebi que en plus ya kosunga nzambe auto sunga biso na maponomi, nzambe asunga biso utakala na mboka na biso. Apesa biso bwanya, apesa biso makoki. Lelo tozali un des pays oyo azali ko contribuer, akoki ko contribuer na équilibre pe bien-être ya mokili mobimba. Alors ezali normal te que mboka ya ndenge wana ezala na bana na ye bazala baza komona pasi. Yango priorité biso topesi na action na biso ezali peuple. Voilà, le peuple d'abord et la kisite ba responsabilité oyo tokozala na yango e matisa biso motote. Ba responsabilité oyo tokozala na yango ezala pona kosalela peuple.
Pona bongo esengeli ko combattre mabe manso oyo e bomambo kanabiso. Mabe loko la corruption, mabe loko la violation des droits de l'homme, mabe loko la impunité, mabe loko la mauvaise gouvernance, et belé wana nyonso et mema biso na pasi. Mabe mususu na kobakisa na suka ezali tribalisme. À partir du moment où biso tosala combat ya kobongisa mboka oyo, kobongisa situation ya Congolais moko na moko, tokoki kokota na masolo oyo ya tribalisme te. Et donc à partir de ce moment-là, attitude nabiso esengelaki échanger, discours nabiso esengelaki échanger, to pesi message ya paix ya bolingo pona ndeko congolais nyonso. Ensuite, ba élection eye ezaki oya ba législative provinciale na nationale, enfin ba résultat na yango. Malheureusement, na ba résultat nango boye bibino moko ndenge yaki kobima. Nazwaki majorité o nazalaki koluka te. Campagne nanga, durant campagne nanga nyonso nasengaki bandeko na biso ba congolais bapesa nga majorité, tosala ndenge toyokanaki na ndeko Vital Kamerhe, ye akamba gouvernement, nga nakamba mboka. Malheureusement, esalemi bongo te, tozali ba démocrate, tondimi verdict ya peuple. Mais tolobi lokola équilibre et utukobima na volonté à peuple ezali fragile. Tokoki kokota na système ya cohabitation te, c'est-à-dire ngambo moko président de la République na ba force politique na ye, ngambo mususu ba oyo ba utukobima na gestion na bango to kondanaki bakamba pe gouvernement. Action ya président de la République et kozala noyé, et puis bipolarisation et kozala na mboka tobandi kopotana encore une fois et kobebisa lisusu morale ya bana mboka et peut-être même santé ya mboka. Yango tondimaki tolobi tokosala coalition gouvernementale po bana na biso pe bazala na gouvernement wana. Et la kisi nini? Et la kisi que à ce moment-là de former famille politique moko avec idéologie et programme au Egozala impulsé par président de la République. Lokola toyebi que na mboka wana ezala ba mentalité, ezala ba méthode, ezala culture, nyonso ezalaki na ndenge ya mabe ya kotengama, tolobi tokotia code ya bonne conduite et kozala feuille de route na biso oyo ekopesa biso occasion maintenant totambolaka toujours en conformité avec la volonté du peuple et la loi fondamentale ya mboka na biso. Oyo akobuka mibeko ya mboka, oyo akosala contraire ya volonté ya peuple, natalié. À partir ya moment oyo biso toye, tolobi, ok, to tracer ligne, maemalekaki etali ba institution oyo goya, mais maye oyo kosale masiko oyo uta to bandi wana to ko sanctionner yango. C'est ainsi que to démarrer mosala na biso lelo tozali na niveau ya ba discussion
pour la formation du gouvernement. Amen. Nazali déterminé. Il y a ndenge na lobaki ko déboulonner système ya corruption ya maté. Nazali déterminé ya ko déboulonner système ya mabe masoyo et bomaki mboka na biso. Pona wana moto akopekisa ngai te. Na ye kosala sentiment te, na ye kosalela peuple nanga mosala. Sima ya mbula mitano, soki peuple asepeli, a prolongé nga mandat. Soki aboyi, alors, banda mosala ebanda uta mosala ebanda makamoni tosali etina nini tosaleli yango nalobaka acte nanga liboso ekozala nanu kokanga bakasho nyonso oyo ya banere ya banini mike wana oyo esala bato mabe bakasho oyo babomela bandeko na biso. Et réunion pe ya liboso na zwaka jour tosalaka passation de pouvoir avec prédécesseur nangai na réunir au babengi conseil supérieur ya défense, c'est-à-dire l'institution nyonso etali défense et sécurité ya mboka. Pour ça là le point, et à ce moment-là déjà na solo la kina ancien AG ANR pour na koyebisaye monsieur règne wana ya kofongola ka bakasho banini terminé lobi na ina yoka kenyon so kangana. Et je me suis réjoui de savoir que sur toute l'étendue du territoire biloko wana eza lisusu te. Ya mibale kaka mikolo eye kolanda toyoki na Lubumbashi babomi ba étudiant. Natuni mais qu'est-ce qui s'est passé? Babé oh non voilà, ba colonel ba pesaki ordre, ba policier ba beta masasinga mais non. Ça ce n'est plus de notre régime biloko wana. C'est du passé. Bolukelanga ba colonel wana beau déférer bango devant la justice militaire, l'auditorat militaire, va juger bango comme il se doit. Pourquoi basale le kwanengwana? Et depuis lors, na sololi na ba au gradé nyonso ya police na ya armée pour na koloba que quelle que soit la situation bozali formé pour na koboma bana mboka te. Bozali formé pour na ko disperser bango to pour na ko kanga bango soki baza kolinga ko tosa te. Mais à aucun moment na ko pesa autorisation na ko ndima baboma ndeko na ngai congolais. Et c'est ainsi que dans la foulée bandeko bazali ko contester ba résultat na biso, ce qui est leur droit. Balobi basala ya bango manifestation, basala meeting. Kolobi na bango, kolobi il y a aucun problème. Basala yango. Bango bazali kozela que tango ba kobeta fimbu tokolakisa bapota. Tango bakobeta masasi tokolakisa bibembe. Bayebisinga kutu que non na poto batu baki déjà prêt pembeni kaka ya ba radio na ba télévision na bango na boyebi wana. Prêt pona kofongola mololo balakisa ndenge président Félix Tshisekedi azali marionnette na maboko ya président Joseph Kabila.
na ABC ba autorité nyonso yo ba talaka makamwana na obi messieurs nalingi 0 mort, 0 arrestation, 0 entrave. Oyo akomeka kosimba akotangisa makila ya mwana mboka etalie. Simana yango na ekoyoka misusu kati na bango babengi ba collaborateur na babi mais nani yango conseiller à président. Collaborateur na tuni mais pona nini abi mais non, président kotika biloko aboité il faut ko nyonga. Ngana yebisi bango bakome sana. Responsable misusu ya ba force ya ba sécurité renseignement batuni ba collaborateur na babi mais nani yango conseiller à président ndenge ni ngo conseiller boy babi mais quoi ni babi mais non ya kotika biloko aboité il faut ko nyonga ngana ebisi bango na bi ba komesa ça m'a fouetté et ça il faut le comprendre. Système Oyo et outils Kosila, il ne faut pas oublier que ça système est ça là qui presque 22 ans. Donc habitude ici et Kotaki réflexe. Et c'est la première fois dans le cannabis changement ezali kosalema de manière pacifique. Donc eza normal ngai tant nata la gailleur moko nata na zwakatan nata ba réaction ya bato na ba réseau na sekaka nanga na zaka kimia na yebi que changement essaie salemi nango. Mais le cola est salemi brutalement tendenge to mesana komona patonyo so bazo kansaka non il faut zaka cop il faut zaka cop on les a bandoki o bani ka so matile tangi bandimi ga ya so l'opposition yango non changement ici est salemi Bose l'attend au gouvernement Egoya, dès qu'on a ce qu'on allure au Egozouama. Pour le moment, donc, to continuer, il y a un acte de Topozaki, Topesi instruction na gouvernement justement au Tokutaki, au Ezali normalement kokena en attendant au Yasika. Tolobi dépense et à la soute. Dépense et à la soute. Avant de dépenser ça, les mains et Sengeli, autorisation ou à la présidence, Toye Baïsika Nini, Mbongezokeni. Malheureusement, ministre Moko a continué Kaka, Makamona Bango. Alors, il fallait. Banana nous naïe pour nous la
Simana yango toyoki banungu ebandi na entreprise publique na yebisi ba collaborateur na ngai, à commencer par directeur de cabinet, voilà, boluka ko approcher ba gestionnaire, bo benga na ba syndicat pour syndicat de opposition de l'entreprise. Boyo kabango botala de près ce qui se passe pour tolingi lisusu minyo côté na ba congolais. Et malheureusement, il y a eu quelques gestionnaires qui ont été culpabilisés dans la gestion na bango, donc totie bango pembe. À côté, il y a Bamakamunyo Swana, wana côté gestion, to continuer na likambo yo to salaka na dialogue oyo il y a 5 ans, il y a centre interdiocésain oyo tobengaki décrispation politique. Boyebi que bandeko ebele oyo tozalaki na bango na opposition tokabwana na bango basalaki oyo ya bango ngambo babengi lamuka. Mais cela ne veut pas dire que pour tokabwani que ba droit na ba devoir na bango ezala sous respecté te. Soki to sali bongo to kozala correct te. Yango souci na ngai ezaki il faut to achever eloko wana oyo to bandaki na centre interdiocésain. Yango boyokaki bandeko oyo bazalaki na exil toyebisi bango exil na bino esili problème eza nini o passeport na bino yango bokoki kozonga mboka eza ya biso banso bandeko oyo bazalaki na boloko il fallait évidemment kotala cas par cas parce que bomoni eumelaki quand même natunaki bayebisinga non président okoko libérer bango po so dépendant ka nanga signature ka mokolo moko pa babimi mais ba spécialiste babité bao basalaki appel il faut soit ba rejuger soit ba conclure mais oko bimisa e boité pour hasard en attente ba misusu non azaki pénalisé pour na likambo oyo ezali très inacceptable par rapport à viol ou violence faite aux femmes, donc ça signale la bienté et c'est une méthode à bouer. Donc voilà pourquoi au cas par cas dans le but il y a pas recouvrer liberté na bango pour biso to yebi que et loko etindaki bango kuna ce n'était pas makambo bafundaki bango, c'était plutôt ba raison politique. Loko a décidé que plus jamais il y aura de prisonniers politiques na Congo sous direction Nabiso, donc sengelaki ko libérer bango banso. Ne vous en faites pas, Ezali toujours la pensée. Il ne faut pas oublier que Tozali n'a équilibre et c'est un équilibre qui est encore fragile. Il ne faut pas poser l'acte de manière inconsidérée au lobby bon. Nasalaka kapo boye au moins memisko solution contraire boko misko kokota na crise ngai crise oyo ngai na kondima kaka ezali oyo ekosala que peuple asiliki parce que ba droit na ye ezali respecté te mais ngai nako sala ko créer crise te et ya kotia peuple oyo aza kosala nga confiance na difficulté. Donc, je continue de croire que nous avons besoin de paix et de sérénité pour
tokoka ko développer pays na biso. Justement, paix et sécurité, c'est ça mon cheval de bataille banda na kota ki na pouvoir. Boyebi bino moko calvaire bande konabiso ya Beni Butembo ya Ituri bazaliko vivre. Moi je peux vous dire que na kende kikuna na moni yango. Et pendant la campagne na prometaki que en tout cas pas sinabino il faut ici là. Et je viendrai m'installer ici pour na tosi sa passion. Et c'est à ça que je travaille pour le moment, en attendant service de sécurité armée, notamment service de renseignement, il feu vert, il y a quelqu'un qui s'installer kuna pour tokoka ko éradiquer le problème et ça va problème moko. Ezali situation moko tokoki ko sepela nango soki mokete. Parce que tout simplement bana ba maman na batata bazokufa mikolo nyonso. C'est inacceptable. Voilà pourquoi toko sala manso pona ba makambo bazwa kimia makamone sila. Et ce n'est qu'à cette condition d'ailleurs, binomo boyebi, que nous pouvons kobanda kokanisa développement yamboka. Mais côté ngopé et ça on dirait babwa kelibiso libabe ou je ne sais pas quoi, malade ya Ebola et bimi lisusu kuna. Et puis na Ebola il y a des gens non identifiés, bazo attaquer ba centre place bazako interné ba malade wana. Place P bazo bomba bakisi na ba échantillon ya ba prélèvement. Bazo attaquer en gros, donc ce qui fait que pour lutter contre maladie Ebola est commis moi passi. Donc en plus il y a insécurité, Ebola et bakisami. Et puis difficulté mususu bande konabiso ya côté wana bon, quelque part nazo comprendre bango, ba mona tellement passi que bazo mona makamnyo so ne komaka ba eza ba complot, eza biloko lokuta. Donc ba mususu bandimana bango te que Ebola penza ezali ezo boma batu. Bazo bomba même ba malade, baza kokota en contact na bibembe. Donc cela rend vraiment la vie difficile, le contrôle difficile. Mais Dieu merci. Tisikoyo nanu ebimi na zone wana te et kotipe na ba pays étranger te. Donc espérons que tokokoka kolonga yango malgré le fait que pour le moment ba nombre ba malades bazaka ko bakisama. Alors lorsque tokozala tolongi etumbawana évidemment tokozala l'aise siko poto continuer makambo to bandi ya ko développer peuple na pays na biso. Ba contact eza ebele, ba bonne nouvelle eza ebele, mais esengeli tozela totala ndenge nzamba kolinga ko guider biso tomona comment toko bongisa pays wana. Mais en tout cas nalingi que na 5 ans oyo na kosala na tête ya mboka vraiment en tout cas ezala sango kitoko pona ba congolais. Ça je vous promets. Le projet on a 3 secteurs essentiels. D'abord kolia nabiso, c'est-à-dire développer agriculture, pisciculture, industrie agroalimentaire, développer en OP, donc misale ekosalema. Domaine mususu ezali énergie, boyebi que mboka na biso penza mawa mingi pona courant na mai. Donc côté on a pe ba initiative ezali to boakela ki bino mwanda muke na programme à 100 jours pour bota la intention na biso.
Et puis, au Moussousou Boyebi, c'est dans le secteur minier. D'abord, il faut assainir le secteur de telle sorte que bana nabiso, ba mineur, bazala lisusu, kosala misala ya minete. Mineur, esikanaye zali na kelasi. Et donc, côté on a il y aura un effort dans l'éducation, dans la science, dans la santé plutôt, pour accès et comme facile na banamboka. Tango toko kisa makamwa na éducation, en tout cas moboti ata mon côté a kozala na droit ya ko garder mwana na ndako. Na santé pe il y a beaucoup d'initiatives. Lorsque le gouvernement ekoya ekokuta biso déjà tosito bongami bakoza susu na makambo ebele rosate bekaka ko conduire programme oyo bakokuta wana. Donc nous avons la volonté ya ko transformer mboka na biso na moi mikolomike na komia wa na sali moi ba voyage na région dans le but justement ya kozwa appui na bango pona tokotisa kimia pe to tourner makanisi na biso na développement au lieu ya ba guerre inutile ba positionnement ya pamba oza na tinate. Mais na zupe occasion à kotala ndenge baninga bazo travailler, je peux vous dire que mawa penza pona koloba que Congo tozali ba le dernier penza de la classe. Donc vraiment c'est inacceptable. Pour ceux qui boyo qui respect pe ba attente na bango pona Congo bokoyi kolela. Donc nous ne pouvons pas rester dans cette situation là et sengeli to sala manso po tobima na la difficulté aux anango et nous sommes capables de le faire. Et c'est ça qui m'a amené justement à Awa Namboka Nabino. Enfin, Mboka Nabino, façon de parler, hein. Mboka Bobanda, Mboka Nabino et tout ça. Awa naye ko proposer na baninga na biso ba américain et loko na bengi partenariat stratégique. Partenariat wana elakisi nini? Ezali relation oyo kosala que Amérique a trouvé intérêt na ye, Congo P et trouvé intérêt nango. Donc partenariat ndenge bolobi bino moko gagnant-gagnant. Pourquoi Amérique? Pourquoi États-Unis? Mais tout simplement parce que d'abord États-Unis est un pays oyo et soutenant et landela likambo Congo avant même 1885. Ba américain bagui déjà en Afrique, bazagi déjà au landela Congo. Toujours dans l'histoire, uranium ya Congo mutuesilisa deuxième guerre mondiale. Pour Amérique, mutu a utilisé qui yango pour fabriquer bombes atomiques pour bombardaka à Hiroshima na Nagasaki. Donc tout cela ezali ba fait. Je ne parle pas de 1997 ou 97 tango FDL et Kokota. C'est grâce aux États-Unis que nous avions évité un bain de sang à Kinshasa. Et plus récemment, 2018, c'est vrai que Loboko Nzambe Mutu et Guidaki, mais Nzambe Asaka toujours à travers Batu. Et les États-Unis ont joué un rôle important dans le changement qui est arrivé dans notre pays.
c'est pour ça que je suis venu là. Deuxième élément, ezali position géopolitique des États-Unis. Aujourd'hui, personne ne peut contester la superpuissance que sont les États-Unis d'Amérique. Biso naba motungi sitozwa, naba difficulté, ba instabilité, ba guerre, et sengeli tozala ba master ya superpuissance. Boyebi bino moko que soki mutu aza na camarade na ye moko aza pomba batutu baka tendance à kobanga ye.